Soso eleli, moi ebimi, tongo etani. Baninga balamuki, yo otikali kaka ya kolala. Ah, Moindo. Ok. Tala na sima. Isali kobanga te, kasi kozwa mayele. Tobosana te, keba te kaka biso. Binyolo na maboko pe makolo. Kumba na monoko lokola bani. Moindo. Fongola miso, kunga ya baindo, isirinde kobeta. Kunga ya baindo, isirinde kokoka. Tala mubwaya akotaki na katamboka. Amemingo bunduki atekingo moike. Alongoli bonzambe aingisingo busatana. Tikanga na lela soki mopaya akutaki te na mabele bele tokomi na pasi ya boye te yo moto okokaki kozala modefisi wa yambo tala lelo yo ozonga nde nsima tikanga na lela baprofita baindo basila na kokufa baprofita baindo basila na koboma Moindo obosali pasi bamonela yo Moindo obosali pasi ayaki babita Moindo obosali pasi mbuta machua Moindo obosali pasi fumu kimbangu tikanga na lela Maton bandeko balandi baindo bolamuka totondi bino botondi pambate na ngonga oyo lokola boimo mesano bosilisi bongo komi lengela na ntina ya bolandi yeme papa nkusukia muzala panda na ngola liyebo maina bomo nsongi ya nzila ye oyo asili kokita awa omokili mwa Afrika tina te baindo bakoka kolamuka ndebongo o mokolo mwalelo tokani ko solola na bino na tina na tango eye tozali na yango engabe kusuro sabu ela kaunza Maintenant mfumu baindo babiangi lisusu lobola lo ilondo croyant africain moteti ndika mobeti lokole etako kako solola na bino ndebongo lelo tokani to tuna bino mituna na mayematali tango eye tozali na yango mingi baimbo kabazali kolanda bino balobi ke totuna bino pamba te bozali kolobaki mokili ebongwani mokili bozali kotambola pe sengeli bongo na batu batanga bilembo bia tango alors lelo tokotuna bino mfumu mokili mobongwani mokili mozali kotambola tokomi na eleko nini tokomi na tango nini matondo mingi ndeko na biso lobola lo ilondo ya moteti ndika pe mobeti lokole omoni tango tozali kolandela bilembo ya bileko bya ntango ezali komi lobela pe ezali komi lakisa yango wana tozali kosenga mingi na bandeko balandi omoni chaque génération eza na sorte ya bato na yango eza pe na sorte ya makambo na yango lokwa bolobaka likambo na likambo ezali na ntango na yango mpe ntango na ntango eza na makambo na yango wana na ntango nyonso likambo ekosalemaka ekosalela batina baindo bazali na baetape na bango bazali kolekela mpe molongo eza na lolenge na yango ezali kotanga boyebi ndeko na biso lobola lo ilondo ya Afrika elongo na bandeko balandi ntango kaka boza kotanga histoire ya bapeuple bokomona ke na période moko Europe pe keleki kokolonize Asie yango wana anglais ekotaki na Chine ekotaki mpe na Corée parce que bachinois bazalaki colonize na baanglais soki olandi lisolo ya
Chine populaire na Chine démocratique oyo ezalaki dirigé na Mao Tse-tung na Chiang Kai-shek. Omoni bato na histoire wana anglais oyo bazalaki ba colonisateur ya bandeko wana même bendien bazalaki colonisé na ba anglais. Mais peuple wana lelo baza lisusu colonie ya banglais te, bien que anglais ezali kuna elobamaka mais etikala susu balangue officielle kuna te, mais bazalaki colonisé na banglais wana. Toyebe Afrique na période moko ezwaki pe colonisation wana ya bapaya ya ba européen, surtout l'Afrique ezalaka grave parce que Europe divisée, donc vraiment bakaboli Afrique mutuna teni na ye, donc Portugal aye azwi pena ya ye lokola musuni ya nzoko mutuna mutazi ndambo na ye ezalaki période. Alors période moko Fumukimbangu tango ye alobi moto mwinda kokoma mundele kokoma mwinda, donc ezaki na futur ye alobi makambo yango na passé apesi promesse pe prophétie na futur, donc na mikolo ekoya na bambula ekoya moto mwinda kokoma mundele kokoma moto mwinda. Nzoka tango alobaki bongo asi asangisaki Afrique, asi asangisaki yango parce que alobi mundele akokoma mwindu akokoma mundele. Nzoka moto mwindu oyo Fumukimbangu alobelaki moto mwindu ya Congo te, mais alobelaki moto mwindu na mobimba ya bayindo banso, alobelaka mukongo te, nalobeli bayindo. Omoni asi asangisi bango banso bayindo bakomi eloko moko. Alors sikoyo tokokende na baprocessus oyo tozokende na baétape oyo ekokende kokomisa biso ntina ntango wana ya mundele akokoma mwindu akokoma mundele tozokende. Alors po tokoma na eteni wana tokozonga lisusu mpe na ebandeli po mundele akutaki biso ebongaki mpe atika biso. Nzoka ntango Mfumukimbangu ayaki lokola mundele ntango aye asalaki nini adéforme histoire po ezalaki période na biso ya kofuta nyongo, lokola tozalaki na se ya bokambemi na ye adéforme histoire adéforme baréalité parce que asali baekole na baekole wana akotangisa bato, donc ye moto azali formateur. Omoni lelo bato bayebaka te mingi mpona nini biso tolobelaka makambo ya système éducatif échangé ete eloba bongola etangiseli ya bana. Lelo nayebi te soki ekozala na maître mécanicien oyo akoki koforme bamécanicien na ndimi te. Donc soki oza koforme baélève mécanicien elingi koloba te oza kozwa boyebi oyo oza nango yango ozopesa bango, epuis bamécanicien oyo ozoforme bango selon volonté na yo. Soki olobi ke epai na yo ndenge okoforme bango na mécanique okolakisa bango boîte vitesse te, okotikala mpe kolakisa yango te nini po eza yo maître na bango. Donc oyo yo olingi bazala yango wana mpe bango bakozala. Donc oyo alingi kozala soit koleka yo il faut kende libanda ya mateya oyo opesaki. Soki yo olakisaki ye boîte vitesse te, alors ye asala makasi na lolenge na ye mpo ayekola boîte vitesse. Osomona po azwi mayele epai na yo te, azwi mayele te po abandaki kozwa mayele epai na yo, mais po apusa mayele ne mosika il faut ebake no boîte de vitesse biso toyekolaki yango te. Loko toyekolaki yango te epai maître oyo esengeli nasala makasi nga moko nayeba yango po maître lakisi. Oui. Alors soki yo oyekoli boîte de vitesse oyebi yango malamu na ntango wana
yo po komi maître na ndenge no na kota ba boîte nzoka tango bokoya soki maître mécanicien na yo alobi ke nga naza maître parce que nayebi motuka mobimba nayebi ntina boîte de vitesse potango nyonso oyebi esili okokani na ye donc mpona okokana na ye il faut okende kokóma na niveau ya boyebi oyo mpe ye aza na yango nzoka lelo biso mundele ndenge asali baklase na ye apesi biso formation oyo ye alingaki tozala yango moto esaliki ti lelo tozala basubordonné na ye parce que azopesa biso connaissance na balimite omoni otikala kaka bongo mosungi na ye parce que baoyo bakomaki na niveau ya kopusana po tobosana te enseignement na Congo ezalaki mpona formation ya auxiliaire mba mosusu bato mpo botangelaka yango na français omoni ntango bozotanga baverbe auxiliaire être auxiliaire avoir auxiliaire na vrai sens na yango ya ndimbolo ezali nini mosungi mpo verbe wana ezwa lolenge esengeli mosungi azala mosungi nde auxiliaire wana or même na médecine bandeko bazolanda biso mindele bayaki ya baforme banani ba auxiliaire wana ba aide accoucheuse ozoka aide accoucheuse bazalaki ba auxiliaire basungi mpona basi oyo bake kobota mais sikoyo ezalaki na baniveau bazoforme bainfirmier lokola ba auxiliaire mpona kosunga mindele epuis ba assistant ozomona ba assistant médical donc assistant azali nani moto oyo azotala mpe aza kosunga yo donc aza koassiste yo azosunga yo me moke yo nde ozosala omoni yango wana omoni baza koforme bato bongo meme lelo na domaine nyonso ezala technique ezala nini toza limité baforme bamécanicien oyo bazali baréparateur ya mituka na baavion mais basali ya mituka na baavion awa baza te baforme batechnicien baréparateur ya baradio na batelevizio mais bafabrikant ya biloko wana baza te omoni donc wana nde classe bato bake kotanga baforme même bahistorien à partir ya badocument kaka oyo bango bakomi osomona donc nyonso wana esali ke moto mingi azali limité sikoyo babisika oyo moto mingi akoki kopuise histoire mpe force mpe baénergie oyo ekoki kopesa ye boyebi mpe mayele mondele alingaki kotangisa yango te par exemple na notion ya invention mondele alakisi moto mwindu teke moto mwindu mpe azalaki na basavant osomona donc azoloba na moto mwindu nini alobi ozalaki na baforgeron moni bamo wana terme wana forgeron donc aza moto moko ndire kaka aforsaka moto wana apelisaka kaka moto mpo alamba libende nzoka moto wana asalaka sidérurgie mpe métallurgie epai na ye ingénieur epai na ye ingénieur epai na biso forgeron osomona epai na ye médecin epai na bino guérisseur oso bache de mo wana osomona donc lolenge wana alors sikoyo bino bozomona lokola baguérisseur na bino bazali kaka bato bazwaka bamakasu bazofula boye azwi mwa nzete nzoka te guérisseur na bino d'abord fo boyeba déjà que verbe guérir eza wana alors sikoyo bino moto azoguérir azali nani aza moto aza na connaissance makasi epuis aza na art mobimba na kati na ye ya kosilisa bokono ozomona donc naloba nini aza kosala presque nyonso na pharmacologie eza na ye na médecine yango moko eza na ye sangisa kaka nyonso donc azali nyonso azali orthopède azali dentiste donc tala nano médecin généraliste ya niveau wana
oyo mundele aye mpe koyekola kisi epai ya motu wana me ye sikoyo abimi médecin docteur mundela yekola kisi epai ya moto mwino mfumu tika ndeko na ngai na pasi na motema me lokola naza koloba boye bandeko balandi baza kolanda alors toza kolimbola oyo nyonso wana te eteyelo oyo ezalaki koforme bato bongo na histoire ntango bazolobela baroi oyo ya biso balingi kolobela bango lokola neti bazalaki ya mike neti bachef du village moko boye nzoka biso tozorene na kati ya royaume toza mpe na baministre na biso or biso okoki kodirige sans spiritualité te biso na badomaine nyonso tozalaki ndenge wana yango omoni biso tozalaki makasi mingi koleka nzoka me epai na bango ozomona donc mondele vraiment nayebi te bandeko yango tozoba parce que motuna ezali ntango nini oyo tozali yango toza kodimbola omoni soki ozotanga classe na niveau ya kozala écolier ntango okomi na niveau ya kokoma élève olingi okoma sikoyo étudiant okomona banotion ya spiritualité bandi koya etango okomi étudiant basali nini baye na bascience ésotérique bozobenga bascience occulte ce qui veut dire bascience secrète mais na penchant religion babandi koyebisa bino ke na domaine oyo bokei ezalaki na tel monsieur azalaki par exemple na franc-maçon azalaki grand mathématicien azalaki mutu munene na science boye mais azalaki na logia boye bozolanda biso malamu donc aza soit rosicrucien soit franc-maçon bakolakisa bino par exemple écrivain oyo bakumisaka mingi oyo Victor Hugo mais bakolakisa bino ke no azalaki na kati ya franc-maçon ce veut dire yo ntango okomi étudiant obandi kolanda Victor Hugo donc il faut ozala mpe na franc-maçonnerie omoni yango esali ke ebele ya baétudiant oyo bayi kokoma baélite bakei mingi bongo bakomi na bascience wana sikoyo epai na biso moko ntango bazoya mpo batangisa ifale batangisa biso mpe bato na biso ya minene oyo basalaki makambo epai na biso balakisi biso te mpona kolakisa ke balingi kolakisa te tozali ndakisa na yaki pavita bokotangi ete na bekone me botangi Jeanne d'Arc toza na ya vitankanga Antonio Premier oyo abundisaki bango bamindele bokotangi ete na histoire tumuki mbango bokotangi ete na histoire même siri bokotanga ete kokoruweji bakotanga te so babomba bayilunga mbidi wana bayeli mpa rien bokotanga bango te donc so batangisi bino ilunga mbidi balobi kaka azalaki bakati asili me bozindo bakolakisa te basalaki nini bazongisaki nini alors omoni nyonso wana elingi koloba nini babomba makambo ya ntina mpe ya malamu babombela yango bayindo bayebi yango te don na baekole balakisi bango te même na notion ya spiritualité parce que soki yo ozosala œuvre ndenge na bandaki kolimbola wana ke oza ministre mais ntango si okomi na niveau ya université parce que ti bozotanga bakelasi écolier c'est l'apprentissage ozomona ntango okomi élève elingi koloba sikoyo okomi na domaine professionnel ntango okomi élève yango wana moto atangisaka yo kombo na ye professeur donc alingi apesa yo mosala profession apesa profession yango wana oza liboso ya professeur soki osilisi humanité parce que nde baexplike yo humanité ce qui veut dire science liée na motu humain donc okomi na niveau ya mutu ko mpona okoma osala mosala donc science ezali lié na yo mutu mpona osala mosala profession yango wana sikoyo soki osilisi niveau professionnel okei na niveau ya université elingi koloba nini okoti na univers ya créativité univers oyo ekelaka yango wana il faut esprit na yo
apénétrer akota univers wana ayeba mabombami oyo ezali na univers oyo ezali na création na kati ya kokela mabele mabombami nini eza na kati na ye nzete mabombami nini eza na kati na ye. Alors il faut obligatoirement okota na côté spirituel ya oyo eza physique, ce qui veut dire même mabele il faut kota partie spirituelle na ye, vie na ye, vie ya nzete wana basala ye pona nini nzete wana intériorité, ce qui veut dire kati ya nzete nde ya ko dégager pe kati na ya lobi ngai manga basalanga kaka te pona neti na pesa kabatu mbuma ya kolia, kasi na kati na ngai nazali na mosala ya ebele oyo nasalaka. Soki libumu ezoleka oyo nayebi kokanga libumu wana mpona eleka te wana manga moto azoloba manga azoloba. Oui, na poso ya manga soki ozwi poso ya manga moto azoleka libumu tuti poso ya manga mai nango wana opesi moto amene kokanga bazwi kado ya ofele tala ndenge bakomi parce que manga livraki yango alivraki yango osomona parce que osala siko na kati ya univers. Donc eza monde siko monde spirituel oyo ezolivre siko secret ya oyo ebombami yango wana moto azosala œuvre il faut chaque fois azala en contact na baebalekaki liboso na ye na même œuvre wana omoni lolenge wana. Donc soki oza licencié en botanique, vrai licencié en botanique, il faut azala na contact na baebalekaki liboso na banzete na relation na banzete na barelation na banzete banani basalaki mosala wana basalaki yango bato boye nde ndenge wana okobanda siko koyekola vie ya banzete omoni soki mpe okena ngambo banyama lolenge wana koyekola vie ya banyama mais okobanda kosala yango kaka physiquement te ti ozoyekola nyama contact spirituel ezali contact biso bozindo makambo ebandi koya mpenza ndongo topusana mwa moke sikoyo mpenza. Donc soko komi na univers mais okoti na univers ezali monde sensible, monde ya sensibilité ezali monde ya esprit, monde spirituel. Donc chaque étudiant ou à na université il faut accoter na monde spirituel il y a univers parce que tout na bango to limbolela bango mon université et bimeli na komboni parce que bimeli na univers yango ne boti université. Donc dans la carte univers il y a beaucoup de forces, d'esprit invisible, d'énergie nyonso na kati ya univers. Na humanité c'est l'homme, hein? Mutu akoma mutu akoma kosala, mais sikoyo na université mutu akoma kokela. Du fois ça na contact na esprit nyonso mutu faut parce que la notion ya créativité nde yango mutekelaka misala oyo batangisaka bato oyo balakisaka bato na science humanitaire. Mais si qu'on a université il faut bokota bozindo nzoto ya muto monyango libanda mefoye bakati nango evivaka ndenge nini efonctionnaka ndenge nini esalaka lolenge nini yango wana. Alors parce que mabombami ezalaki babombaki muto mwindu sikoyo akomi kolanda mundele na sima na balimite. Soki mundele atie 5 pas sima yebisi muto mwindu avancer 1 pas muto mwindu apusi 1 pas ya atie 10 pas ayebisi muto mwindu avancer 2 pas. Ozomona toujours muto mwindu azotikala sima yango sikoyo mfumo kimbanga yaki po alakisa mutu mwindu ya ye nzela ya sika ayebisi ete soko continue kolanda mutu na sima mais soki ozolandaka mutu na sima koleke mokoni osaka sima soki bozokima mbangu na mutu
soki ozolande kaka nsima nayo kotikala koleka ye te soki olingi oleka ye faut kende pembeni ah bon olongwa na trajectoire na ye obima mwa pembeni voilà ono tozokontinue kotanga na programme belge botikali basubordonné na programme ya bafrançais botikali basubordonné parce que bozolanda bango na nsima il faut bobima libanda nango alors mpo moto mondo abima yango wana tata mokele ayaki na badone ya sika ayaki na kose manifeste epai na bino à travers Mfumukimbangu nzoka Mfumukimbangu azali etinda ya tata mokeli oyo elobi kaka mozipoli ya mayema bombama akosala yango na passé na présent pe na futur donc en quelque sorte Mfumukimbangu de vérité parce que mozipoli ya mayema bombama bokono bayena bosolo donc Mfumukimbangu azali bosolo soki okosaki ntango Mfumukimbangu akoya parce que moto akosaka abombaka omoni azwaka solo asali nini abombi yango yango babengi lokuta te soki obombi solo obimisi oyo ebalani na maye ezali te bakobenga maye obimisi nini lokuta omoni bongo siko Mfumukimbangu soki azali solo soki Mfumukimbangu azali mozipoli ya maye mabombama donc aza kobimisaka nini bosolo réalité alors ndeko atunaki motuna na ebandeli lelo tokomi na esika nini tozali na tango nini biso toyanoli tango ya Mfumukimbangu elingi koloba tango ya mayemaso mabombama na bato na banyama na banzete na mokili mobimba esengeli esala nini ebima libanda nyonso oyo ebombama ebima libanda alors soki oyaki kokosa lobi yo moko fo oya koloba ke nakosaki tala solo yango oyo omoni depuis kala mindele bayaka awa bayebisa biso bayela biso vérité seno bango bayaka kocivilize biso baza bandeko na biso balingaka biso soki osalaki mutu bolamu okopesa ye merci to pardon soki osalaki mutu bolamu okoya kosenga ye pardon to okoya kopesa ye merci soki nasalaki moto bolamu nakoya kopesa ye merci ok balobi ke mundele ayaki awa kocivilize biso ce qui veut dire tozalaki lokola banyama mundele moto apesaki ndenge balobaki mundele moto apesaki biso il paraît mundele moto apesaki biso mayele il paraît mundele moto akomisaka biso bato ndenge bango balobaki oh non mundele ayaki il paraît mpo toya koyeba nzambe sikoyo totuni motuna soki eza bongo mundele mpo na nini ayaki te to remercier ye parce que Mbuta Lumumba na 60 roi Baudouin na discours na ye tango avante ba mérite ya koko na ye Léopold D avante yango tala Léopold D abongisi mboka oyo soki ndeko ngala akotiela biso bandeko na kokompare tango ye alobi Kasavubu a remercier ba Belge mais Mbuta Lumumba alobi te bazo mériter merci te il fallait basenga biso pardon il fallait basenga biso pardon parce que bato banyokolaki biso tokoki kobosa na fimbu ya tongo ya midi pe ya pokwa te barélégation ainsi de suite au nom de la civilisation oyo ezalaki soi-disant eloko malamu Mbuta Lumumba lokola alobaki eza mabe bato wana basalaki nini bakangi Mbuta Lumumba babomi ye ndeko tiela biso extrait ya discours wana totala mpenza mabe
esika kani peza Mbuta Lumumba aloba mabe pour ka mériter liwa ndeko ngala tela biso na che discours ya Baudouin ya Mbuta Lumumba bandeko bolanda bino moko Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. C'était la première fois que Noir, dans ce pays, puisse prendre la parole ouvertement et dire ce qu'il pense. En présence du roi, Lumumba se rappelle d'un passé colonial douloureux. Il parle d'un holocauste qui a décimé la moitié de la population en quelques années. Il explique que 10 millions de Congolais sont morts pour permettre aux Belges de satisfaire leur appétit insatiable pour l'ivoire et le caoutchouc. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Lumumba est interrompu 8 fois par des applaudissements nourris. Son discours est ponctué de plusieurs ovations debout. Afin de tenter d'affaiblir le pouvoir du Premier ministre élu, la Belgique, également dans ma lourde tâche. Nationaliste de longue date, Kasavubu est plus modéré que Lumumba et moins enclin à offenser la Belgique. Pour la première fois, les Belges comprennent qu'après l'indépendance et avec Patrice Lumumba au pouvoir, les choses ne seront plus comme avant. Matondo bandeko nakanisi butiko na fumu tomonia omoni sikoyo voilà sikoyo Mbuta Lumumba balobi aza na tort donc Mbuta Lumumba akosi parce que Baudouin siliki mpona nini bongo Mbuta Lumumba koloba bongo te bango basalaki mosala malamu mais vérité babombaka yango te mokimbango ye mosala ni ata soki ebombamaki wapi il faut ebima sikoyo botala na Baudouin na Kasavubu Kasavubu apesaki merci Baudouin alobi bayaki kocivilize biso mosala monene kitoko basalaki Kasavubu apesi merci biso totunaki motuna soki osali bolamu okomerite nini merci te Kasavubu apesi merci Mbuta Lumumba lokola alobaki ke te bazomerite merci te bazomerite nini kosenga biso pardon biso tolimbisa bango po basalaki biso mabe bango balobi Mbuta Lumumba aza na tort amerite liwa sikoyo tokotuna botala sikoyo mindele baye kosenga pardon na mabe oyo basalaki biso epuis bango moko bainsiste ke ezalaki na yango civilisation dona œuvre ya Léopold II ya civilisation ya baklasse nyonso ezalaki œuvre mpona konyokola biso satane na religion oyo bayaki kotangisa biso tomonelaki basango bazoteya bazomekisa communion banyao nyonso ezalaki mabe mindele sikoyo bayaki kosenga pardon ndeko na biso tiela biso yango lisusu Donc nous représentons la Flandre et la Wallonie
nous nous rendons compte que nous avons une grande responsabilité vers la DRC, mais aussi envers le Rwanda et le Burundi. Nous reconnaissons et regrettons profondément que durant la période de la colonisation, beaucoup d'injustices ont été commises par les autorités belges et par le peuple belge, et que beaucoup de souffrances ont été imposées au peuple congolais. L'occupation injuste et la soumission de groupes de populations autochtones, le travail forcé et la violence terrible qui l'accompagnait, les millions de morts, les innombrables atrocités, le pillage des richesses du sol, les nuisances aux économies locales, les humiliations et le mépris, l'instauration de divisions entre les tribus et groupes ethniques et beaucoup d'autres méfaits ont dû être ressentis comme profondément blessants par la population congolaise. Ces méfaits doivent en fait être considérés comme des péchés nationaux et sont une souillure honteuse pour notre pays qui se proclamait chrétien et civilisé. Mais en tant que Belges, et par conséquent solidaires, nous voulons également reconnaître et confesser que la cupidité et la soif de domination de l'impérialisme étaient les motivations de bon nombre de nos concitoyens. Tout ceci fait que la Belgique a une dette historique immense vis-à-vis du peuple congolais. C'est au nom de la soi-disant civilisation que ces actes barbares ont été commis. Et au nom de la soi-disant chrétienté, des choses ont été dites et faites qui sont contraires à l'esprit du Seigneur. Ah, moni sikoyo ah, sikoyo totuna motuna sikoyo boye kosenga pardon yoka bino bosalaka biso bolamu sikoyo mindele na ntango boye kosenga pardon baza na ngambo ya Baudouin na Kasavubu ou bien bakoti na ngambo ya Mbuta Lumumba bapesi Mbuta Lumumba raison bapesi Mbuta Lumumba raison fumoni sikoyo soki vérité ebombamaki ebimi nana bimisi yango mfumu kimbangu te parce que ye période na ye ezali mayema bombama esala nini ebima moni yango sikoyo ke période tozali mayema bombama masala nini mabima mindele bayaka awa l'air nyonso baévangéliste bazoya koya kotelemisa bakoka tout ça biso tokondima te ke pa mindele bakoka bazala ke bizengi bazala mais lelo na bandi bolandaka boza kolanda na bainformation sikoyo na bizengi ya mindele bazali na bakoka ya mindele bazali me mpona nini mindele bayaka koya koluka batelemisa bakoka kote oyo nzoka kuna mpe pai na bango bakoka bazali mponi babandi na bababa na bakoka na bango te omoni alors bandeko na ngai tango ya bosembo soki se ekoki kaka mayema bombama makopima banda ono ndenge eza mpenza boye yezu akufi asekwi toma mpenza simba na nzoto ne boye yezu amata bayekoli bazotala on appelle au couteau fou des années après matate mais mindele bake kodécouvrir miku à place babombaka yango ntango yezu akufi bakundaka ye parce que eza mpe bongo bakundaka ye bamema ye na cimetière ya Joseph d'Arimati Joseph ya Arimate ye moto asengaka nzoto ya yezu si boyembaka yango te Josefu Arimateyo asengebe na Yesu Pilato apesi sezalaka ndenge wana bato katoliki balandi nga te sui eza ngonga verité kaka ngonga ya bosembo kosilika te bapesi Joseph d'Arimate azwi ebembe ya Yesu bapakoli yango malasi po epola te après 3 jours et c'est quoi ti lelo te ah mfuntika
bongo mikuwa wana bauta mona ya nani balakisi mikuwa ndeko ngala sikoyo mpona bandeko mosusu baza makelele mingi sikoyo totuni mituna parce que vérité eyaka na nsima bino mo boyebi lokuta na ascenseur tala vitesse vérité na escalier malembe donc moto ayaka kokorige ezali vérité moto ayaka kokorige lokuta sikoyo sango bayaka nango asekwa abata likolo sikoyo oyo eye nsima eye kolakisaka te akufaka epuis abalaki abotaki ndeko pesa matono ndeko ngala botalisa biso wana donc totala ya solo même pendant 2 minutes mikuwa yango tomona. Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir pour un grand événement sur TF1. Vous allez voir un film exceptionnel qui a déjà fait le tour du monde, Le tombeau de Jésus. C'est vraiment un grand événement parce que ce film a soulevé la polémique partout où il a été vu. Et bien sûr, nous allons, à l'issue du film, vous proposer un débat avec Monseigneur Di Falco, évêque de Gap, et Simra Jacobovici, le réalisateur de ce film. Mais d'abord, regardez avec nous Le tombeau de Jésus. C'était un vendredi après-midi, juste sous mes fenêtres. Il y avait un chantier de construction. Avant d'entamer les travaux, ils ont dynamité la montagne. Comme tous les enfants, poussés par la curiosité, on a couru pour assister aux explosions. Après la première, une fois que le nuage de poussière s'est dissipé, j'ai vu une tombe. Au-dessus de l'entrée, il y avait un triangle et un cercle. Printemps 1980, Talpiot, dans le sud de Jérusalem. Des travaux de dynamitage mettent au jour l'entrée d'une tombe vieille de 2000 ans. Mon fils est rentré à la maison en courant. Il devait avoir 8 ans. Il criait « Maman, les ouvriers sont en train de détruire une tombe qu'ils viennent de dégager. » J'ai cherché à joindre des archéologues, mais personne n'était disponible. Du coup, j'ai appelé la police pour qu'ils arrêtent le dynamitage. Les ouvriers du chantier sont rentrés chez eux parce que l'heure du Shabbat approchait. Le dimanche matin, sous la pression des entrepreneurs, une équipe d'archéologues vient procéder à des fouilles. Ils disposent de 3 jours avant que la tombe soit scellée et ensevelie sous le béton. Au-dessus de l'entrée, le fronton exceptionnel, curieusement décoré d'un chevron et d'un cercle, surprend les archéologues. Dans le prolongement d'une vaste chambre intérieure, sont disposées 6 profondes cavités qu'on appelle des loculi ou kochim en hébreu. Et à l'intérieur de ces kochim, les archéologues découvrent 10 petits cercueils en calcaire qu'on appelle aussi des ossuaires. Les ossuaires sont rapidement transférés au musée Rockefeller de Jérusalem, administré par le département des Antiquités d'Israël. Les ossements retrouvés à l'intérieur du tombeau sont soigneusement rangés dans des sacs et des boîtes en attendant de leur donner une sépulture. Les scientifiques commencent alors à répertorier les ossuaires. En 1980, plus d'1 millier de cercueils ont été découverts et seulement 20% d'entre eux portent le nom du défunt. Mais sur les 10 ossuaires du tombeau de Talpiot, 6 portent des inscriptions. Les rapports archéologiques montrent que l'utilisation d'ossuaires comme sépulture n'a duré qu'une centaine d'années. Cette coutume a pris fin aux alentours de l'an 70, quand Jérusalem a été détruite par les Romains. C'est pourquoi la découverte d'inscriptions sur les cercueils en calcaire fournit aux archéologues un catalogue de noms spécifiques à cette période. Et il se trouve que l'un des ossuaires découverts dans la tombe de Talpiot porte une inscription étonnante écrite en araméen. Yeshua Bar Yosef.
Yeshua ou Jésus, fils de Joseph. Yeshua bar Joseph. En fait, à l'époque, les archéologues n'ont pas été particulièrement émus par cette découverte. Ça aurait certainement passionné le public, mais il n'en a pas entendu parler. On découvre un ossuaire qui porte le nom de Jésus, fils de Joseph, et personne n'en parle. Aujourd'hui, l'ossuaire de Jésus, fils de Joseph, est entre les mains de l'IAA, l'autorité israélienne des Antiquités, avec les autres cercueils retrouvés dans la tombe de Talpiot. La plupart sont conservés dans cet immense entrepôt où personne n'y accorde le moindre intérêt. Mais pourquoi ? Nous avons réuni une équipe de scientifiques, de spécialistes et de journalistes pour enquêter sur les 10 ossuaires afin de comprendre pourquoi ils n'ont jamais fait l'objet d'aucune recherche. C'est celui-ci. Félix? Oui, c'est le 543. C'est lui. Jésus, fils de Joseph. Aujourd'hui, seul un expert en écriture ancienne, comme le célèbre professeur Frank Moore-Cross de l'université de Harvard, est capable d'analyser l'inscription. Car même s'il s'agit d'une inscription informelle, le tracé des lettres est si incertain qu'elles sont très difficiles à déchiffrer. Elle est très informelle et assez illisible. Les universitaires parlent de graffitis gravés à la hâte pour simplement permettre aux familles d'identifier le défunt. Il y a un X ici, devant le nom. Et puis il y a le nom Yeshua. Et après, le nom du père est très clair. Yehoseph, le fils de Joseph. Je suis certain que ce qui est écrit est Yeshua, suivi de Yeshua bar Yehoseph, c'est-à-dire Jésus, fils de Joseph. Jésus, fils de Joseph. L'analyse de la photo par le professeur Cross nous permet de savoir exactement ce qui est inscrit sur le cercueil. Shin, Yud Vav, Shin, Ein. Yud, Shin, Vav, Ein, Jésus. Bet, Resh, fils de Yud, Hei, Vav, Samer, Pei, Joseph. Jésus, fils de Joseph. C'est fascinant, non? Maton. Ok. Chaka lokola eza likamba bosembo bomoni siko mikuwa. Poske bino bonso wana bazaba mindele. Mais bango moko mindele batu yaki na sango Yesu lokuta bango moko. Ope bayina obe yaki na sango ka kenda likolo bango. Oye pe bayina sango ke mikuwa emonani bango. Sikoyo plus grave. Bino bolo baka kimbangu mutu. Kimbangu mutu. Yesu nde ce qui est extra. Comme totikale na 3 minutes. Na 3 minutes wana. Siko boyoka ye moko mundele nenga lobi que Jésus n'était pas plus que kimbangu. Siko so kimbangu aza mutu Yesu. Siko akozala nani. Ce qui Jésus n'était pas plus que kimbangu. Hein? Et alors? Donc Yesu pas alaka mutu wana mikuwe monani bolanda mundele ye moko. De toute cette histoire. L'histoire est simple, j'ai dit et répété qu'il y avait eu des prophètes dans l'histoire de l'humanité de toutes les races, et pas seulement des blancs. Simon Kimbangu était un prophète africain. C'est important que chaque race sur Terre, chaque groupe ethnique sache que dans sa tradition, il y a eu des prophètes des Elohim. Simon Kimbangu, qui a été torturé et tué par les colonisateurs belges, parce qu'il amenait des informations différentes, parce qu'il permettait aux Africains de relever la tête, a été tué, a été torturé et on a mis fin à ses jours il n'y a pas très longtemps. Comment a-t-on pu essayer d'imposer comme ça une religion raciste, car c'était une religion raciste, le christianisme. Dieu est blanc et il a créé toutes les races, à son image. Ce qui fait que je suis persuadé que vous l'avez fait étant enfant, et beaucoup de petits Africains ont dit, mais si Dieu m'a créé à son image, il est noir aussi.
C'est-à-dire, c'est la logique. Alors bien sûr, les prêtres disaient, on ne pose pas de questions, c'est un péché, tais-toi, Dieu est blanc, et c'était un mystère. Ils aimaient bien cultiver le mystère, ces gens-là. Et la réalité, elle est tout autre. Car s'il y a un Dieu blanc qui crée des noirs inférieurs, c'est un Dieu raciste. C'est inacceptable, c'est insupportable. Prophète, mais à ce moment-là, notre Jésus de toujours, le Fils unique de Dieu, qu'est-ce que vous en dites? De quel Dieu? Le Dieu blanc, noir, jaune? Mais Jésus n'est pas plus important que Simon Kimbango, n'est pas plus important que Bouddha. Tous les prophètes sont importants à égalité. Et ce ne sont que des messagers. Il n'y avait pas de Dieu le Père et Jésus n'était pas Dieu. C'était un messager, un prophète. Matondo makambo akokamwa mfumu histoire esili awa bandeko histoire esili mundele kaka mundele ye moko muto yaki na makambo mundele ye moko moto akomi kolobela bino ba vérité oyo sikoyo mfumu to sala boni 4 siècles mikolo escroquerie spirituelle sikoyo komi ngonga ya vérité ngonga ya mfumu kimbangu maema bomba maki oh non Afrique eza dirigé enyoko makapona ba dirigeant na biso lokuta eza bango moko ba mindele yango bomoni ba charte de l'impérialisme ezobima ba discours à Léopold II ezobima ba documentaire bango bazobimisa France Afrique donc boza la prida na période parce que eza période ya mfumu kimbangu kimfulani tu mindele bakobimisa kune pa ina bango ba secret na ba secret bolandaka ba documentaire na période oyo bolanda ba documentaire parce que eza période ya suka na bango ba chinois ba japonais ba coréen ba arabe na bozomona bango pe bakendeki kolanda ba documentaire wana kolanda ba vérité wana tango ngonga na bango ekokaki yango esalaki émancipation na bango lelo bino pe ngonga ya mfumu kimbangu yango esi ekoki parce que bino boza ba modèle à suivre na émission koyande tokolimbolela bino ndenge nini mokili ezotambola pe bongo ndenge nini bino boza kokomela ndakisa ya kolanda matondo engami kusulo saka elaka onzako yo kama ngapeme na kama na bilo kina ungali wokote yali mula mwanza mutaki na kambalo kana makana kambe mwazeli menzale kangile monkaila ngai wole yali mpa makana maka ilunga mbidi mutombo mukulu ilunga kala nkoko msiri nkoko ruweji nkoko mwate ya koko ngabila nkoko ngabedila nkoko makoko nkoko ngalema yaki pavita mbuta matwa mbuta luma muze kabila shaka zuru sakara wankana waka fumu kimbangu wankana waka nkusukia muzara pana na ngola liyibo mai na bomo nsongi anzela suka bakoko siko mutu ogunu bozomo na télévision wana mutu wana siko soki penza abota kama kambo est-ce que Jésus akoki ko beta ye penza double TP asili mais azobimisa kaka yango ezobimami ngai lo bakena futa ka mindele wana mbongo balo babongo o bazobimisa ngo kena futa ka bango mbongo o ba mindele ndenge ni ba détruire ndeko na bango eza ngonga ndeko ki so bozo bate mokili mbongo anati tosuki awa rediffusion kaka ndenge bolanda kabiso na mikolo ya rediffusion botikala malamu boboto mboka bino mato soso eleli moi ebimi tongo etani baninga balamuki yo otikali kaka ya kolala moindo okei tala na nsima esali kobanga te kasi kozwa mayele tobosana te keba te kaka biso binyolo na maboko mpe makolo kumba na monoko lokola moindo tongo etali moindo fongola miso kunga ya baindo esili nde kobeta kunga ya baindo esili nde kokoka tala mokwaya akotaki na kati ya mboka amemingo bunduki atekingo moyeke alongoli bonzambe ayingisingo bosatana tikanga na lela moindo tongo etani moindo fongola miso soki mopaya akotaki te na mabele tokomi na pasi ya boye te yo moto okokaki kozala modifisi wa yambo tala lelo yo ozonga nde nsima tikanga na lela baprofeta baindo basila na kokufa baprofeta baindo basila na koboma moindo obosali pasi bamonela yo moindo
kotekama na biso nde tokoma banoir américain mpe bajamaïcain. Tobungisa identité bapesa biso bakombo ya bowumbu lokola James Brown, Bob Marley, Cassius Clay.